Kongo mboka kitoko etonda bato ya bwanya pe ya mayele ndakisa ya mwana oyo ngonga ebeti mesana kolakisa bino inventeur pe créateur monene na oyo etali bongo lotidiki na kombo ya Francis Kalonji na commune ya Masina. Ye awuti ko créer lisusu centrale éolienne topé centrale moko oyo epesaka courant à partir ya hélice oyo balukaka kaka na mopepe ya pamba. Yango ezali kopelisa minda, ezali kobetisa radio pe ko charger ba téléphone. Boyoka ye moko ndenge ya betingonga. Tozo sala bo ezali pona nanu kolakisa koma ba congolais pe baza na mayele tant ba kinisusu bazo ko sous-estimer na ba compétence ya ba congolais et ba yeba keza na ba kinisusu bazo réfléchir pe ba sala kama kambo esengeli lokola batu pe bazo raisonner bien pour le développement ya Congo. C'est pourquoi lelo na yeko kolakisa bino centrale aérienne on a outil pour ça là juste un prototype et c'est là quoi mon était mais cassé c'est déjà un acquis on a ça parce que ils ont produit électricité on a beaucoup de gens l'hélice wana en termes techniques les turbine wana les autres tourner à travers mon PP quand ils ont les canaux du polo je veux pour tout en hélice wana les autres tourner alors hélice wana ils a connecté na axe moko ça wana axe wana ils a connecté na alternateur parce que alternateur ndazo produit courant mais pour alternateur produit courant faut provenance ya mouvement moko ezala parce que mouvement wana ezo kutanda partie ya bélis wana ndenge ezo tourner na mpp et puis ezo kende tina alternateur et puis alternateur azo tourner azo produit électricité pour bomoni ezo petisa ba minda bo ezo charger la téléphone yamana yako pesa message na ba autorité na chef de l'état na ba nyonso ba kolanda ba image oyo ba obaningaka initiative ba jeune obazana ba initiative o bazo ko penser pour na lobby ya Congo to lobby ya monde. En tout cas, pas mais pour soutenir Graille, pas soutenir Misala ou Magambo, ça les ébélés, l'or ça les ébélés, mais tout ça un peu bloqué par rapport à ma moyen, ma matériel, ma psycho pour travailler, donc Magambo ça moi mingi, mais bon mais pour soutenir Misala ou tout ça là, afin qu'il y ait vraiment du bosso, on peut tout comme apporter la énergie à bouillir. Et Sengeli Nambula Matari, il y a que soutenir peu qu'on encadrement na oyo mingi. Ministère de recherche scientifique pe ministère de jeunesse pambate lobby soki ba américain to pe ba japonais ba eko yiba ye tolelate ngonga ebeti